Bonsoir et bienvenue dans votre émission Namotema Yakofungama qui vous a toujours été présentée par Jerry Mukuna, de père et de mère, comme je l'ai toujours dit, parce que je soutiens à 100% la loi Tchani, je soutiens à 100% cette proposition de loi sur la congolité. Bande konangai de père et de mère ndema solo ndema kam. Fachi agongo pisa domingi liboma. Tozo la bango pozo zinda mais bazon ndima. Na vanda ki lelo bande konangai nazo raisonner. N'a comprendre le que tout banga na biso le womote parce que mutako vaincre Fachi azate Fachi aza vraiment un Nzambe mutako simba azate parce que agitation oyo izana kati ya bandeko ba serpent à plusieurs têtes pour ce mutu azo batenda na ngazo pese mbongo c'est comme serpent à plusieurs têtes émission oyo nazo dédié yango na président Chikito Mushashino, l'homme qui murmure à l'oreille du chef. Ange Tassar officiel TV maman ya mwananae émission o ezapona honorable Jean Moutala pona mputu de alola na Bruxelles émission oyo ezapona tango force za ngadi oyo azana Kinshasa en ce moment akipona enrôlement et tu dis que azape candidat aza candidat pour 2023 yango vie laisse ça toujours nana simana opposa vie moko bien oteka pongi na opona wa petit na yo oteka abiso na palin soki tolali pongi sima yo zongi tranquille vous avez moko bien Silas Mukuna émission oyo eza pona Kanku oyo na hors 9h na Bruxelles émission oyo eza pona Michel Wambombo Valentin Kaditou Richard Benz président Wato président du monde entier Papito Chamala yabino mbote yangwana bandeko na ngai lelo lisusu na ye pona na beta masolo ya Congo soki bomoni ngai boyebike makambo ezali po toa oloba babilobela te ata bandeko mingi bazana d'accord te bazo finga congolais nini akozala ndeko nazo souffrir azomona pasi azo sepela pona batu mususu ba sepela esika na bango lelo toujours beta masolo ya mama oyo amite belé mama oyo kolo na ebite ba pesi combien pe azolia pa nani po et comme le roi likelemba ya mito belé bandeko na ngai ole awa ke bata moza kolia yeba ke kolia wana o futela mo penyongo bandeko na ngai cette bête à plusieurs têtes qu'on appelle Bibi Kapinga na moni muto za ko beba muto mwana mwasala me baby pour ce monde moni muto avandi yemo ka bo akati kolo na mutu donc c'est que la kolo ma to lo bango zate mais a continuer ka to lo bango. Donc mutu eza sous salati do tala mutu boy a persona mawa po mutu eza ko beba na ninga ko sakana te mutu mona ya mona mwasi eza ko beba bandeko na ngai kamere a futi mona mwasi na mbongo pona aya ko critiquer mutu na e mutu ne ozali ministre Boji o akendaki na sud Kivu ko sala campagne na e na ndenge alobelaki mais lelo comment bokotina mutu aya ko lobela tumaka aya ko finga mutu poka likola chemise to benga ngo peke non eza presse to sala on fait de la télé po na chemise bandiko na ngai moi je pense que vient na ngai Jean-Luc Chimbalanga oyo salama mbele na mboka un homme dont on doit être fier ngana benga ga motivation men parce que vient à une époque on ezaka balondala et aki babonganya mais ya ki likolo botaka na époque wana Chimbalanga production oyo lelo sala ki babo kechu premier babima ba wenge muzika et bima salutations à toi le grand frère Mukulumpa Jean-Luc Chimbalanga bonne année à toi pour osala ebele pour na Congo peut-être ba ba ngote yango tika tolo ba ngo pour ba comprendre ba masolo mususu na INC paraîtrait-il que Vital Kamerhe a passé mon d'ordre pour Batouba Lobate. Mais je sais que de près ou de loin, Bibi Kapinga Aza, membre, il y a UNCT. Bon, peut-être à comme porte-parole, il y a UNC. Parce que, bah, passé mon d'ordre pour Batouba Lobate. Mais il y a Azoloba, Makamba Azoloba, Ajango Wapi et Utipe Wapi. Il y a un gros, des pères et des mères, il y a un solo. Pour un vrai patriote, pour moi, na Congo, oalinga Congo, oazoka passe à Congo, akoki jamais ko se mettre na ngambo ya batu obazolinga mboka na biso ebeba. Aina masolo moko bo rara ndeko moko efsangai, ndeko ngo soki noko na bango soki pe ya na e atikeleke libele na ebite.
makambo ya lokuta et bandelti na suka. Pourquoi pas défendre mbongo oyo basi bale isaki. Donc tu éviter. On a mis tout le monde. Est-ce que porte-parole ya sika ya INC ezae pour yaza c'est une bête à plusieurs têtes. Alia rabisika nyonso. Azoli epa ya Kabila, azoli epa ya Katumbi, azolia epa ya Kamere. Siko bana Congo bo betele maboko. Ozomona bato ebele ba soutenir ba oza mama munene, oza mama oyo et c'est to pesa respect. Mama ya ndengwana. Bon mais tout na pas question. Azoya poto, azozonga. Mais na Congo bana pasi. Bana pasi. Bibi Kapinga avanda na plateau na ye pona kotelemela makambo ya Kamere tanga yibaki biso na ye to senga Kamere azala emprisonné biso na ye to lelaki liwa ya juge yani na ye mais lelo parce que azana ba intérêt parce que azumbongo parce que comme na posa ya mbongo alors lobi te camarade nanga Félix Tshisekedi moninga nanga ninga zo benga ye Félix na ibiteka pona ma mission TV wana nde yango mwana mwasi na akoma ko lobana ou bien azana mutu moko na sima na ye ozo protéger na aner je ne sais pas kota la ba news ndenge zo le cas je suis tombé sur la vidéo de cette bête à plusieurs têtes oyo aza congolais c'était parce que soza vraiment kasaini ya solo oko se comporter ndenge wana te. Et d'ailleurs, j'arrive à me poser la question avec toute cette, avec Metunyo Swazanangwana, elle le rôle pour qui? Et là, il y a ayeli na internet, oyo, ayeko tomboka, ayeko loba makambu ebele, pour la chemise, il y a ministre Boji. Il y a on est à tomboki, pourquoi? Parce que l'homme était parti faire sa campagne, mais à Lati, et Fiji, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, na chemise oyo alataki. Moi, je suis oyo, azoloba. Bon, Maramazolo, Babola, nanano, première partie de l'introduction. Bon, si ma boton to zonga pour tout continuer na makambo na olo. Et on a besoin de comment on a Boji, Azali, membre, il y a UNSC, il y a Vital Kamere. Maintenant, moi, ça dit déplacement na ye pour na côté de la Est, il y a République. Bokota na Elamba parce qu'il est ministre actuel. Ministre à budget. À Latibongo Elamba, il y a chemise na on a beaucoup ezali komona ezali na elongi ya Félix Tshisekedi. Donc ici même si moto tozalaki na comme notre invité aboyi koloba alobi mama bibi bino moko bosala ka constat alobi mama bibi ba pekisi biso koloba mais bino moko bosala ka constat bino moko bo critiquer parce que bino ba journaliste bozalaka déjà ba prophète bozalaka ba prophète ya malheur na ba prophète ya bonheur. Tantine oya kolo azolobela na introduction likambo ya chemise oyo ndeko alati na elongi ya fachi béton. Pona ye tata oyo ana droit, pona ye ministre ana droit ya kolata elamba oyo ye alingite. Pona ye. Donc ye mtu fallait apone les chemises pour apesa pour alata. Et pourtant Bolanda bino moko na kati émission comment est-ce que le ministre lui-même est en train d'expliquer pourquoi est-ce que à Lati Ndengwana azo se reprocher de rien du tout. A se reprocher de rien pour Amoni et Sikanini asali mbebate et Sikanini asali lisumuti. Bino Bolanda ndenge ministre Boji Azoloba il fait partie de l'union sacrée aux UNC pour batnyo subayebi lolenge makambwana Isalema pe izali kukendi. Bon, ce que la bisobma au sala, ozo tamo bimba pendant que l'émission sur chemise ya o mutualati. Ministre na droit ya rolata eloko s'appelle langote. Et puis kanda ebele boye pona mobali ya batu. Nga mituna Kamere a foutier combien? Pasi ezali pona biso ezali ke ba pesi mot d'ordre na bato ya UNC balobate. Mais à notre grande surprise, toko zwa quand même image ndeko Aimé Boji oye na parna ya kendaki na est ya République esika na ngambo wana ya kendaki na kolobela makambo etali UNC na UDPS toko zwa quand même oye ezaki interview na ye ndeko Vital Kamere depuis un moment alingi lisusu te ko réagir na makambo etali bongo union sacrée et tozali kozela tota la réaction ya ndeko Vital Kamere kozala nini.
Dans ma pekisi baloba, kasi bayebisi bango, les trois prophètes des malheurs, parce que yemo ko que bango baloka ba prophète, mais ba prophète des malheurs. Donc Kayembe, Pero Luara, Peter Tchani, na maman oyo. Ba pekisi ba sinyo baloba bango ne esengeli baloba makambo oyo. Na habité finalement ba pekisi baloba. Donc, Batu Oyo, nde batindi bango pour venir dire, quoi, pour critiquer ministre Boji, parce que Yemogo Vital Kamere a monnaie que non, moi, à l'obésate, à l'obésité. Ce qui a attendi Maman Oyo, Tantine Oya Kolo Kolo, Tantine Oya Kolo Kolo, la mutu Aya Koloba, nde yé a reçoit élection en 2023. Ah! O meza mako kanisa wa makambo na ndenge mutu aboyevement aya lobelo ba makambo est-ce que ego simba to ego simba te yanga che motema et pas maman oya kolo kolo pona aya kusala musala wazali kusala pour justifier mbongo o bafutaki et il croit que grâce à cette dame il sera élu en 2023. Otala ndeko Boji lolenge alati bino moko bokokende na ko comprendre que Vital Kamerhe o azali na UNC na ndeko Boji bazali déjà na relation lisusu ya malamu te et Félix Tshisekedi o pa azali président de la République na kati ya parti na ye le courant ne passe plus bien avec beaucoup de ses membres. Na kozanga makambo ya koloba ye moko amoni que ministre Boji na elateli na ye asali choix na ye aponi ngambo nini ye asengeli akindi. Mais ce qu'on y a un rapport nini ali entre chemise wana na effigie ya président Félix na INC na UDPS. Rapport nini ezali pona kokoma koloba makambo bazoyo kanate rien ne va par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a une zungu, une cuisine interne, il y a UDPS. Le roi a sa porte-parole, il y a INC. Mais INC, dans ma parti politique nyonso, dans ma plateforme nyonso, il y a toujours des problèmes. Ils ont bali bosoté. Ils ont INC, ils ont la même ensemble. Tout le monde même na décidé Fayulu na muzitu bakabani. Attends de côté moi muke suna kata lisolo bo mona pe ke bakabana lisuna na batu musuna kati quel rapport y a-t-il entre chemise ngana ya kitoko ndengwana na makambo. Eza communication ratée, c'est de l'amateurisme. Il y a un moment où parce qu'il faut pas comme repos na batuni et sengeli baloba. On est un véritable amateurisme. Bilon bolanda analyse nangai ne nazolobela na ndenga bien. Courant ezo passé entre Vital Kamerhe na chef de l'État nae. Ozali muninga na été notre cher président Otolinga mingi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Courant ezoleka te pourquoi? Mais ça parce que besoin de monaki ezali kamaro bomba te. Kamerhe neve na Masaro, moi si na Amida, na belle fille na e, ba ne kutukoloba te, ba détourna ba mbongo, ibele, na mboka na biso, oyo bat just ba yebi. Et bongo boni lelo oyo, président de la République, akendo salir personnalité na e, na moibi. Bino mchano esikana. Donc mutu aza muta logique, ata mundele ndenge mundele azalaka, mundele soki bosolaki na ata ba camarade. Soki ayebi koza moibi, akoma ko kimayo. Ba kimaye te po na nini po azana influence ya mabe. Azal ja salité asi a BBC nini a BBC personnalité na e, bon président de la République a sa fichaka na moibi. Donc li kamwana ka porte-parole oyo nemta ebi ango tabite Kamerhe aki moibi. On ba mambo asika. Sita mano sambisa Kamerhe, moi si oyo, mama oyo akolo kolo. Ça senga ba kanga Kamerhe, abima na kashotete. Ba pesi mbongo boni. Eba ndeko na ngai likola mbongo mutu azo bongwa na boye likola mbongo Kamerhe de père et de mère et kangae kraka Noël Chali merci vraiment Noël Chani pour la muselo oyo batu ba congolais mingi basi ba bosanaki e kanga bango kraka et likambo etali Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe et sengeli pe bokene na koyeba ke courant ezali koleka lisu malamu te. Lien liboso ya likambo etali courant ezali koleka malamu te ezali par rapport à arrestation ya Vital Kamerhe, accusation ya Vital Kamerhe en tant que moyibi ndenge batalisa à travers son procès o eleka te kokende na lolenge esika akendaki mpona koganye procès. Et awa na retour na ye boyeba ke deuxième souci
oyo ezali kosala ke Vital Kamerhe azala na relation ya malamu te na Félix Tshisekedi ezali koyeba que Moïse Félix Tshisekedi na part na ye alingi kosede te par rapport ya accord na bango bakenda kosigner na Nairobi que Vital Kamerhe esengelaki akoma bongo président de la République na 2023. Moi si oyo azo parler de l'accord à Nairobi. Quel accord président Tshisekedi a signé na Kamerhe? Et puis quels sont ces accords qui ne se défendent jamais? Hein? Parce que Moutou déjà au pessier chance à la Dirkab. Dirkab il y a chef de l'État, n'est-ce pas une marque de confiance? Moninga na yo bola ki na e apesio chanson na mais yo pour PC merci OK ko yiba. Mais so muta yibi déjà Kamerhe ne ba katela ka na ba zuzi ala ki yi akoko exercer sous ba fonction politique té. Est-ce qu'on peut céder les pouvoirs à un détourneur de fonds avec une nationalité douteuse? Est-ce que Moutako Salango, tu es un vrai nationaliste, tu es d'accord à Mabé? Congo to la muka bitumbeza libanda te, bitumbeza na kati, bitumba meza na kati ma ya mboka, yango na lobi baza banyoka, baba nyama ya mitebele. Baba nyama mitebele, doto bunda contre bateau. Batu oyo bazo mbongo bino bovani wa kidiba okendo coopérer na tongo mais ye azoka mbongo calme manazo sabino combien de fois na koyebisa bana Congo que mwana mwasi oyo na Peter Tchani na Kayembe soka yembe bazoka mbongo na le bon combien de fois bazo mbongo bazo vivre ba commune na sentiment ya kokendo kozoka mbongo yango baza prêt ya koloba makambo nyonso esenga baloba l'essentiel ba pesa bango mbongo. Accord mon côté eza entre Kamerhe na Fachi. Accord mo rezata Kamerhe abebisa makambo nyonso abebisa evandeli. Abebisa evandeli. Batikelaka moyibi mboka te encore moins mopaya. Batikelaka ite. Tolanda explication ya ministre Boji Oazomona futur politique na EP aponi ngambo ya malamu mwana maele aponi ngambo malamu po azomona futur politique na Tolanda. Yo. Ça ne devrait pas créer une polémique. Je viens de le dire en Swahili ici. Je suis membre fondateur de l'UNC, un parti allié à l'UDPS à travers l'accord qui a donné naissance à la coalition Cash, qui a battu campagne avec le chef de l'État et qui a gagné l'élection présidentielle avec le chef de l'État. Et pour rappel, je suis membre du gouvernement avec 5 autres de l'UNC. Nous sommes membres de l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme politique du chef de l'État. Et donc il est tout à fait normal, c'est la coutume chez nous, d'arborer l'effigie du chef de l'État. Ça ne devrait pas susciter polémique. L'UNC fait partie des Cash. Cash est dans l'Union de la nation. Et donc c'est tout à fait normal, nous sommes dans la même famille politique. Je suis très à l'aise dans cette tenue avec l'effigie du chef de l'État. C'est mon président de la République. C'est notre président de la République. Bande konanga bino Bolandi. Bolandi eloko nini ya mabe oyo eza na comportement ya ministre. Ministre azo se projeter na futur. Aotala futur politique ne aotala vie na ye na mwasi na ba na ye. Bo eloko ni ya mabe oyo asali. Eloko ni ya mabe oyo asali. Bandeko oyo bozomona oyo baponi pe ngambo na bango po bango na intérêt na bango. Soki bakende koyekola mama TV eza pona kosala makambo basala lelo oyo bakenda ba voyage ona na ba Congo ona na Dubai ona za na mboka bosongolo pakala. Bando rive ba makambo wana ils ont choisi leurs intérêts lobitan ba koya pona o moni te boyamba bango te. Po balingi baleka kutina ba mama bongo femme moko boaza journaliste pe akenda pe kinga kati mais akenda ngo malembe oyo mama na mwasi ye nango vitesse akosaka nga leka bango nyonso tu. Quand on est dans le bandeko na ngai mikolo système ya kelemba ya mitu ebele. Ba benga okop kepa katumbe ole okekunole li kelemba mitu ebele ba poni ba ngambo ebele ba poni moko te ba na sika mo ba okende te. Po mikolo eza zano kana ba vu aux yeux enveloppe. Le monsieur lui-même dit que il est membre fondateur de l'UNC. Quoi de plus normal? Loka Kamerhe yibaki nae. Attention, il a posé candidature comme président de la République. Mabeza. Où est le souci?
Caméra sa baby ça aïba et puis identité na isa douteuse. On a problème d'identité. Hein? Moutandimi azana union sacrée. Azana union sacrée donc c'est-à-dire bazana problème na fachité. On a problème na été akola tane chemise na nelongi. Il y a président na comme il le dit lui-même aza président na ngai. Où est le problème? Moutandimi ko na président na ngai. So aza président na hôtel luka pas comme président. Moko bolandi ndeko boji na explication na ye. Yango na yebisaki bino que tous un problème en fait, il y a bail politique. Encore une fois, deux excuses pour ndeko na biso à présenter, biso be excuse, alobi to limbisaye, ba pesi bango mot d'ordre balobate. Concernant makambe koleka na parti, ba kolobate. Concernant pe position, il y a Vital Kamerhe bakolobate. Vital Kamerhe vient de donner un mot d'ordre na ba collaborateur na ye ba kende na kolobate. Ata na attitude ya monsieur Boji ba kende na ko réagir te. Moto moko te ya kende na ko réagir sur l'affaire Boji na ngambo ya est ya République na ko koma na ye na Nord Kivu akei na koloba. Par rapport à expliquer, parce que ça créait vraiment une grande polémique. Bato ebele batuni motuna balobi, pourquoi Azeli tout ce temps pour que Lelo akomako bimana effigie ya Félix Tshisekedi. Ba pekisi bat baloba, ba pekisi bat baloba makambo ya Boji, ba pekisi boy meye azokonya oloba. Te tête na yo sa subienti. Omoni lo kuta soko elekiko osambwa. Osambwa so lo kuta eleki. On va insister sur mon d'ordre. On va passer une déconnaille ou on va passer des informations. Pour y aller, on peut y aller porte-parole. Il faut pas s'y suspendre parce que à désobéir dans l'ordre. Vraiment, il y a confusion totale. On a confusion, mais là, on s'est posé la question comment est-ce que Batebele Boy, Bosangani, Moïse Katumbi, Matata Mpogno, Nani, comment, Vital Kamerhe, Kabila, Bozui, Mbongo, Bopesi, Tantine Oyo, pour le Belabino vraiment. Na amateurisme au niveau, vraiment une vraie amatrice. Ayebi et l'oroté. Palo bati mozoloba. En tout cas, Webigo, Fachiko Osa Nzambe, Tane Ose Sabatuba, erreur, Ose Sabatuba, erreur grave. Et bato lelo bakomi kokende na ko comprendre bato nyonso bazalaka na Félix Tshisekedi bakomi kokende na ko comprendre ba politique bakomi kokende na ko comprendre que basalaki confiance na moto moko bakokai ko sala confiance te obi o peza o azama zoba azama elete maela tamukete pona lingala kutoyebi koloba yango te mais azoluka aloba azo maîtriser eloko ata moko te bandeko na ngai elle maîtrise rien du tout. Moza ke sala meeting na e aloba makambo susu mezo linga oche makambo susu na munoko olobise makambo oya alobaki te makambo ba ite tu parles de confiance ba comprendre que fait basa la fatigue confiance te mais makambo nyozo loba makambo oyo ezana nzela ata moko te qui devait faire confiance à d'autres personnes. Donc moi je suis azomona ke ba ko sa eloko moko te na Congo wana. Bako sa eloko mote kaka pona télévision oyo aza nango wana Congolais ndaza zoba po mituna kate ne nini mutu aboye bino mbona pasi mais alors se permettre na époque oyo asala ba voyage aya na ba poto asala onyo salinga sala Congolais nda maelete bali akana sima na bino comment boko betela maboko mutaki parate mbongo ya nani azwaka azwaka mbongo ya Kabila azwaka mbongo ya Kamerhe azwaka mbongo ya Katumbi azwaka mbongo ya Ruberwa ya Nyarugabu azwaka mbongo ya Olive Lembe donc na ebite na kino sikona na ngazo nyokola bino eza fachi muta nyokola bino be batu wana oyo boyebi ni ba nyokola bino na muta kolo boye na moya kuta koloba na yekutu donc ezate po mutune sala bien te. Félix Tshisekedi atalisaki bango ke bakozala ensemble pasi na yo pasi nanga pasi na ye pasi na yo pasi ya wana kuna pasi ya wana kuna pasi ya ba soldat pasi na biso mais lelo ba ko comprendre que Félix Tshisekedi na makambo nyonso azaki ko promettre bango aujourd'hui bazali ko se retrouver bango moko et Félix Tshisekedi na
nzela nyonso bakendaki na bato wana lelo bango mpe bakomi kotalisa Félix Tshisekedi nzela oyo ozali kozwa c'est que vous allez aussi vous retrouver seul parce que nous autres topesaki yo chance topesaki yo loboko topesaki yo tolobaki tozala ensemble tokamba tokende liboso mais lelo Félix na part na ye akomi kotalisa bango bokamba nanga te moi je resterai président vous ne valez plus rien à mes yeux et ceux qui bokokende etalingaïté. Elle revient sur cette histoire de yo tsugi passe na yo passe na. C'était à quelle époque? C'était à quelle époque? Hein? Si on regarde très bien, chers amis, tout le tali malam mouvement, banani ba trahir, banani ma baby si ma solo. Hein? Pour Moïse Katumbi déjà, à kendagine na faulu. Moïse Katumbi akina na faulu, akina na Tshisekedi ka. Hein? Moïse Katumbi akina na faulu, nani Kameri, Bachaye Dirkab, Aïba, siko boy sanga faute nani. Siko Fachi Azobatuana a composé na bango, ata bino moko. Hein? Moïse Katumbi si va proposer poste de premier ministre. Alinga, a monege, nagi premier ministre, ngam nagi nangai pêcheur bambisi, bachanga premier ministre nani rosambo. Saki mango, a moni siko nagi président de arozone ba décision nenga linga ko teka ne mboka calmement ndenga lingi talabana Congo to la muka. Bitumbeza na kati. Bitumbeza libanda te, na kati. Venanga Shikito Mushashino, l'homme qui murmure à l'oreille du chef. Interprété par Makambo. Panza yango vie. Bitumba ezana kati. Tabandoki bango yo mona mwasyo. Grand chor. Tungula kendapi. Boka suma tungul. Yo tu parles de trahison, il y a des scissions, hein? Il y a des scissions. Makambo panza chaque jour ah fa la suna batu. Alors, le logo de comment finga Fayolo, il y a un commissaire Fayolo. Kamere a volé en plein service, il a fait la honte du cabinet du chef de l'État. Hein? Tu vois Ndoki go? Tu vois Ndoki? Il y a Muluba, il habite à Muluba Kananga to yawa, posa Ndoki na niveau ma osanganate. Alors, moko oyo ndenge tolobi lelo Félix Tshisekedi alingi lokumu lelo Félix Tshisekedi alingi bato nyonso bazali autour na ye bakumisa ye basanjola ye ndo moni moko ya ba collaborateur parce que je ne vois pas en fait un idepest na part na ye akende kolata effigie ya moto mosusu o bozali na ye na kati ya coalition parce que on dit bien que bango nyonso bazali na kati ya coalition cash IDPS Vital Kamerhe na UNC na ende sali cash mais lelo na part na bango kotala ndeko boji kolata boye elingi koloba déjà qu'il prépare son départ awa te Félix Tshisekedi à lobby parce que moi je trouve que les politiques sont tellement pressés ezalaka bien babenga yo ondima présent soki babengi yo tango babengi yo nano te kozala pressé à kondima présenter parce que ndeko boji oyo azali kokene na trahison et puis pire encore azali beau-frère ya Vital Kamerhe beau-frère de Vital Kamerhe ndeko boji mais akei na kotalisa Vital Kamerhe que je suis désolé, je ne saurais faire chemin avec toi parce que tu n'es rien, tu n'es pas le président de la République, tu n'es pas premier ministre, aux et l'autre côté, bisonne tozali kutu kozala na kati ya gouvernement pour que te faire bénéficier qu'est-ce y a parti na biso ezali UNC. Et de ton côté, ceux qui ont regretté, n'engenga na komi na kolata effigie, il y a Félix Tshisekedi, je suis désolé mais monsieur le président du parti, je dois le faire comme ça. Bande osomoni mutango ko loba situation ba we rason sokna ba bengete ko la pressé ya ondima présenter c'est que comme nango grave donc je le répète encore très bien makambo oza makambo ki beau frère c'est makambo politique nakati na politique il y a pas d'amis il y a que des intérêts de la lobaka donc somoni mboka moko boye ezolinga kangwa na mboka aux États-Unis ezokende coopérer pona ba intérêt za amitié te amitié franco ezala raté eza pona ba intérêt. Donc, moi, je dois comprendre que Boji, ministre, a doit comprendre et si kanini oyo et singeli yé a continuer carrière na comme il se doit. Et ça m'a dit qui beau frère, tiens. Yo pour la chaîne à télévision parce que beau frère na yo m'ta bisa yo non, on va na ndako na
kokende na chaîne de télévision mususu. Mais tant on dit que là-bas on va mieux te rémunérer, on peut ça en considération, paie au cause en retraite il y a bien. Okende kuna, oh ça va raisonnement mon il y a bébé. Est-ce que il histoire il s'en a brûlé beaucoup nous aider. C'est des frères. Des frères hein, des sangs. Mais que notre la histoire au kaningi basana mamabe. Bandeko. Laisse tomber obi politique té. Yeba té l'école politique on est mobutu aboma moi sina. Na bana mususu. Oyeba raté. L'école politique. Et awa ndeko Félix Tshisekedi na mayele mabe na ye asali nini? A utiliser ndeko Boji lokola bazali mboka moko na Vital Kamerhe akende na ngambo ya est kuna na Nord Kivu akende kosala nini kokende kobelela na kombo ya Félix Tshisekedi pona monaki déjà alerte ezalaki na ngambo ya bandeko na biso ya Nord Kivu bazaki kotalisa na part na bango bazaki kotalisa déjà na ndeko Boji azali koya pour le nom de Félix Tshisekedi sengeli biso to kende nako bebisa meeting na yona. Ce que tu même à travers les images, batali si ba image balobi omoni Félix Tshisekedi a fait une erreur. Tala lelo ayaki pour que akende kosala poids na Vital Kamerhe lelo na part na ye asali nini akei na kokweya. Akwei parce que public bango bazaki kozela tango sous plein au Vital Kamerhe asalaka. Ndeko Boji pa kende na kosala yango malheureusement ndeko Boji asalaki yango. Une personne pareille a prétendre que non atanga ba classe ya journalisme Félix Tshisekedi abanga nani na Sud Kivu abanga nani parce qu'akenda akuna et puis lelo oyo na mandat ya chef de l'état oyo ya sasali et belé en tout cas soki mutu maza congolais solo aza vrai patriote jamais à cause de la irreconnaissant azwa mutu lokola Kamerhe ako tchè na place ya Tshisekedi po akumona pasi et ko se multiplier fois 50 pesanga na méchant na kanda fachi abanga batu ya Sud Kivu azo baba n'importe quoi balinga ba kendo bebisa basala boy ba bebisa eloko nini ninge muto na telemi est-ce que moni muto ya ko telemela epona abebisa eloko moko songolo pakala il faut boyoka il faut boyeba à qui est-ce que vous avez affaire bana Congo oyo basiba lamuka ba des pères et des mères ndeko Boji lelo bakomi ko benga ye traître. Pourquoi pas Kobenga est traître? Parce que Lelo il traite avec Félix Tshisekedi balobi en dehors il y a ndeko Bahati Lukwebo et sengeli yo pe na part na yo o meka kotia pour que to fina Vital Kamerhe na ngambo na biso to kende na ko travailler dans le sens ya ko sala que Vital Kamerhe balimwisa ye. Parce que bota la binomoko précipitation o ezali na kati ya gestion à Félix Tshisekedi. Bato nyonso bazali ko kende ko sala meeting on a besoin kende ko en fait rapport de force. Pour notre côté il na Félix Tshisekedi que nous avons un poids de notre côté nous pouvons aussi participer dans ces coins moi je peux participer. Ndé yango moni ba ministre nyonso ba ko welela ka ko kende ko sala kama meeting na message moko amalunga te na kati. Maman Somonabi Mutakota ba conseil à ministre akindaka ba mission de service asala makambu nyonso oyo basala na gouvernement hein azozo mbongo ya gouvernement yango na ofuta ba cotisation oyo ya parti mutu wana skondong abima ba benge traître po asali nini po mama osala ezo sunga parti ezo sala ke parti ezo ke liboso mesko ki traître na e euti wapi dopo alati elonga fachi po alati elonga fachi allez a commis traître. Mais est-ce que tu t'entends parler ndé na lobara comme chaque fois? Est-ce que ozo miyoka tant ozo loba? Et ça ba n'importe quoi ozo loba ozo pesa kana na ba congolais. Fina mutasami fina yemoko ba fina neni mutasami fina sala erreur moko grave. Crédibilité quoi na mai ba fina sundeni. Tika monsieur Boji Kimia aluka vina asa koli azonga souci maté. Tika aluka vina faut pas okota so ba pesio mbongo ko ofinga oyebi lobité. Oyebi lobité lobe mamono suna oh monsieur Boji tika ba biloko wana mwana pona mbongo eza mabe précipitation na kati ya union sacrée eza ne batu ne batimbeli bino batimbela ba sabotage bo sala pona quinquennat ya chef de l'état et aboutir te basi batimbeli ne pas ba peuple congolais boko rendre ba peuple congolais compte ko kanza te ke obatama o rendre ba peuple congolais compte mama zoki sasa tchango na mapeka e koma ya yo ba nouveau riche bombo le kaba ba mama nyonso o baleka na RTNC ba mama nyonso o basala ba grande renommée
na Congo wana yo lingo le kabango. Alobi ndeko Vital Kamerhe azali d'accord te na makambo ekoleka na UNC et na kati ya Union Sacrée. Mais alobaki akoloba te pour l'instant vu monoko mabe ya bato ebele bakoloba ke azali kolongwa na UNC azali kolongwa na kati ya Union Sacrée parce que Félix Tshisekedi abimisi na prison. Atabino mboyo kana mama zoloba ma na habité comme ma muta déliré il faut pas passer délivrance. Donc Vital Kamerhe abanga oloba po ba oloba ke soka long abanga olongwa na Union Sacrée pour ce barolobake sera longue na Union Sacrée à longue pour na Félix abimisi na kacho. Est-ce que mutaboaza normal? Tebele ba ponsaka okoki kolongola un ami na poste moko soki a trahir yo pour remplacer par un beau-frère, une belle-sœur, une sœur, un frère. Or lelo soki okei na parti ya MLC ya ndeko na biso Jean-Pierre Bemba. Oko constate que na kati ya parti ya ndeko Jean-Pierre Bemba bazali na bato oyoyo bazali pour Jean-Pierre Bemba te. Tomoni même na kati ya parti ya ndeko Lucien Boussa, tomoni Jean-Jacques Bemba azali na ye. C'est-à-dire moto akoki la frère na yo mais akoki pe kozala ensemble na yo te. Tomona pe bato mosusu azali pe frère ya papa Etienne Tshisekedi mais asoutenaka Etienne Tshisekedi te. Tomona pe bato mosusu azali proche, il y a Mobutu, tant Mosusu son enfant, mais Azali n'a parti à un PRT, Azali n'a parti à Moto Mosusu. Ezali et Salimaka. Donc vous voyez cette femme dire des choses et dire leur contraire. Là maintenant, elle est en train de parler de certaines alliances où Salama Batu bazam moko ateng ba komo ba bemba ateng ba komo ba tebele. Pour la relaxera que non, ozana mutu, mais mutambo kabwani akene esika mususu. Mais azolo bagara elogo moko, soki lelo boji alongwe na e na MLC ake na atikale na Union Sacrée. Où est le problème? Wapi souci? Wapi souci lorsqu'elle est en train de parler de ma ministre Luando et ministre à transport baki batu akatumbi balongwe. Mais Misus Batikali. Misus Batikali. Mais ce que le Royan Zoloba. Bon, tu n'as pas de bon, n'a-t-il pas comprendre, ne moutomo sanga passi, donc il comme pesa na kanda. Pour moi, on raisonner ma ben à niveau. Bah, alliance, nyons et panzana nango. Misus pe mon ajo salama, misus zo panzana. Ezala yakindeko, ezala yakindeko te. Bon, yebsa kamere. Bon, on écoute na sika bokuta na anaye. Bon, au consoler. Ceux aza déçu. Soki azana sengote na motema na boko nokuta na bongo yo consoler point barre c'est comme ça kimia na ba émission ezanga nzela ezanga muto ezanga makolo émission mal préparée na bité soki au sala gango lokoba no sala direct ba te ba direct ya mabe ba direct ya mabe ko poko loba biloba loba ozo ba lo kozo loba te. Félix Tshisekedi a kotalisa bango nyonso lelo ke moi je ne suis plus avec vous. Les longs a déjà mokondi et si n'a sali déjà pas nanga en tant que président de la République n'a commis déjà dans mon carnet d'adresse nanga et les lots je peux tout faire seul, j'aurai plus besoin de Vital Kamerhe pour voir Kagame, j'aurai plus besoin de Vital Kamerhe pour voir le M23, j'aurai plus besoin de Moïse Katumbi pour voir Joe Biden, j'aurai plus besoin il y a que ce soit pour que namona ba président Onyo Sonalingi. No moni les lois côté les sabango au monde accueilli na rendez-vous il y a président au na Suisse accueilli na rendez-vous il y a président au Turc accueilli na rendez-vous il y aura bilo azoloba il y a les lois comme na chef de l'état comme na carnet d'adresse le chef de l'état romona mon conjoint ngomona et pas au baksa ko kutana M23 a kutana na Kagame donc ba bêtise. Or, azo funda mutapesi mbongo indirectement parce que mutu a négocié na M23. M23 égale Kamerhe. Kagame égale Kamerhe. Combien de fois Kagame a coûté na Kamerhe depuis l'époque il y a Mobutu. Il y a Kabila appelle le père. Tana funda Kamerhe indirectement. Azo panze sango. Pour ba ke yende mutu aza numéro 1 oya makambo ozobe malaka tamboka. Oyebi olobati.
Ovma Alaxi qui a matérisme nae, incapacité notoire, ya ko lobela batu makambo. Ozo bo makamere, o bon e bon na mutu logo a yo vraiment. Nde a reçu la campagne pour comme chef de l'état. Et si matin, kamere sura ki pempene ya Tshisekedi pour aibi poids politique. Ya Tshisekedi pour na mbongo kamere to pour kamere ki maile mingi. Pour ce kamere ki ndemo na est on na voter. Eza pose ki Tshisekedi. Na dit sozo comprendre ngo. Eza pose ki Tshisekedi yango batu ba voter ki eza pour na kamere te. Azo féliciter ba député Moïse Katumbi bando ça Fachi ba vérité. Ba vérité mano ça Fachi. Vérité n'est même pas député ou à Moïse Katumbi. Un grand n'importe quoi. Bande ko binobo donazo biloko na sa analyse au bo yeba hein à qui nous avons affaire au Congo. Ma ba biso na monoko nini mutunyo stamna ba intérêt na e. Mutunyo stamna ba intérêt na e. Oyo boji azo sala eza ba intérêt na e. Eza intérêt na e na futur na e ki ne liboso. Donc alors ko lo ba ti lo na tongo mutako yo ko zate parce que azo landa ba intérêt na e. On a intérêt. Donc finalement, tu racontes n'importe quoi. Tika, on s'en va direct. Arrête de faire direct. Et ça, pas eux. Tika, on s'en va direct, toi. Tika, on y a sur les couleurs et dit une image. On l'a que tu n'y as tout StreamYard. T'as tu n'y as pas direct. Tika, va direct, maman. Et on misayo. Pour le balika mususu. Moi, on a sima. Et ça, et puis, Mouton se sentir coupable dans la bêtise. Est-ce que la politique, culpabilité à la politique est la politique pour retirer la politique. Hein? Politique. Si on comprend la politique, landa guerre ya Ukraine na Russie. Talanenge ba américain ba osala makambo. Ba sola na Poutine. Ba sola na Poutine mais ba respecta ba accordé pour sa politique. Tout ça tali ma Félix Tshisekedi maninga za mutu alobi ke non Nzambe na pesi yo mboka Congo. Alinga ba yembela kae alinga ba flatterer. Pourtant Fabien Kuswanika abelela ki Fachi Beton Félix Mutaiseki loba Fachi Beton. Maman, mambozo lobako ozo ebate. Félix a besoin ba flatter. Ba flatter pour nanini. Keba na mkonza mboka za moninga na ote. Bino to véritable fasciste. Toi ba to te go ye le ba iso makambo o changer côté te na ko changer jamais de côté. Fachi ou rien, nena lobaka. Fachi ou rien. Et lelo, bandeko o bazali kolongwa na kati ya union sacrée, boye baka kebe insulte kolanda bango. Lelo, soki to zeli to mona lobi ndeko Vital Kamerhe koleka pona kolobaka kaki akomi azali ko s'annoncer comme candidat na 2023, bino moko bokoyo ka ba insulte kobanda. Vital Kamerhe kutu moko déjà uti ko sala a. Vital Kamerhe kutu Moïbi, Vital Kamerhe, il a détourné de l'argent. Bakanga qui Fachi kutu mutayo kele mawabi misiye. Donc, on komona ke bateau bazali ko soutenir Félix Tshisekedi bazanga ka 2 fois makamba koloba. Parce que c'est grave. Pendant que nous parlons de l'état de droit, pendant que côté Monsusu Bakolinga balakisa biso ke Vital Kamerhe abima na prison parce que azalaki innocent, bango moko bakozonga lisusu pona komitia na kati ya libulu pour dire que Vital Kamerhe azali moto abimaki na lisungi ya Félix Tshisekedi. Entre-temps, bokozonga lisusu pour que boyembela biso état de droit. C'est là où on ne comprend plus rien. Na bato ba soutenir Félix Tshisekedi. Moi sauve ma amaelete. Nana koma na suke mission bandeko nanga bomoni bino moko buzoba o mto anango. Mais Vital Kamerhe courage ni ya ozwa pour aya alobakeno a la présidente de la République a posé candidature comme président de la République en 2023. Vital Kamerhe pour une politique au Azanango pour déjà à ça se décrédibiliser makamne et c'est Koufa et c'est Beba. Torofinga oui torofinga pas à Congolais torofinga pour aza très très munene. Torofinga amekate amekakutute. Allons à union sacrée à kende koluka mboka na bango. Et si nous sommes na Congo, na Congo de pères et de mères, soit des pères et de mères, au pouvoir dans Congo. Voilà, biso ba Congolais mtolobiango de pères et de mères. Au pouvoir te. Maman boko si la paiement, boko loba nenge boko loba et loko moko te. Vital Kamerhe oui, admaki na kasho pona Fachi asungaki, mais il faut que le loko moko na sima. Il y a des ficelles qui sont tirées. Ce qui pona ba ficelle on a te.
so ba biloko a cesse ezalaki te nde aza na cachot lelo po Félix Tshisekedi atia même quinquennat en danger pour soutenir Vital Kamerhe. Pour niveau Vital Kamerhe lelaki Fachi bimisanga na cachot pour na kokufa awa. Fachi mwasa lelaki te ayoki pe na makambo ba yese ozota libanda. Ozota musika mamo yebite. Oyebite makambo ba yebisa ba ko sa kasavubu na kata bureau. Tanga ba boma Lumumba oyebite tika na yo tika politique. Tika politique Vital Kamerhe nga pola kuna surtout la ndelekima logiquement ya Congo. Justice à Congo maso mato le bato sai la ngoma ningi yenya kufaki Vital Kamerhe nga bimatin. Anga bimatin mama na yebisa yo ezande batu. Poko loba mingi na ba TV biloba ezande batu oyo yebite ya ngomoni Vital Kamerhe libanda ya ngomoni Kabila atambola kana na Congo. Po Tshisekedi ako mi bomande ngona te ako tia vie na ye en danger te pas suka lokola ba président musu ya Haïti o ba kufaka ndengo wana ozoyoka po yo sepela pona bolia mbongo do bino bozo mona nje bozo ba ministre na Congo wana bino ba fia boy na ba kayembe wana na ba kayembe na ba suki Peter Chani suki banani bozo mona nje ba ministre ba poste na Congo kuna de mauvais, de sorciers. Batuma B. Vital Kamerhe a comme président de Congo te. Toko telemela e, toko telemela Katumbi, toko telemela Matata Mponyo, toko telemela Bango Nyonso, toko telemela Fayulu, muta ole kazati, maam mutu mususu. Bande konangai émission comme na suka, na sepele mingi, ndenge na intervenir sur le lot pour la Sabino, ba bête. Il y a plusieurs têtes. Boyebi bango, bala mute belé, bala makelemba, il y a ba entrée belé. Batuma B, o balingi Congo ke liboso te likola mabumuna bango, bazo critiquer batu mususu or bango mo bala kati makamale bongo bata boyema bande ko ngai. Baza la pene pene bato balingi ba komisa bango ba konzamboka toko suka wapi. Ndena zolo batoko suka wapi na ba Peter Chani wana. Toko suka wapi na ba Pere Luwara. Toko suka wapi na ba Jacques Ndala. Toko suka wapi na ba Daniel Safu na ba Mike Mukebai toko suka bande ko ngai. Toko suka wapi. Toko lela wapi toko tambola wapi na mboka wana. Mboka ko beba na ndenga ko sakana te batu ba ko sila na ba mboka batu ba ko sila. Ata ana poto na si ba ko bonga batu. Yango bande ko ngai tozala angele tozala ya kotimba tozala ya kolamuka parce que mboka na biso ne na bisa bino bitumba eza na kati bitumba eza bato aboyi obo ona otola kisabino mama oyo bochaeka alinga bebisa mboka po ayaka poto et puis na poto bazotika ka ndingo ya tamboli na nzela asala kelo moti ko chat bakiela papa mbawa na ko kamwa nde akamande milinge bima munoko hiver azokamango kane na lubaka bakuluna botika makambo ya ko papaka batu c'est pas bien ya malamu te boza ba congolais bolinga bandeko na ba congolais aza ennemi na ote soko lingi ozeloko senga pe comme général Kasongo plutôt comme na lobaka toujours général Kolemba te kanga batu o batekaka ba stupéfiant o batekaka ba bombe na Congo wana kanga bango peso ba koti cap ba bimate émission c'est comme na suka ezakibma esengo mingi ya kosala émission lelo merci mingi na président Chikito Mushashino l'homme qui murmure à l'oreille du chef merci na Yemoko César Ngadi Tango Fort o azana kati ya Kinshasa Viemoko bien o ya teka pongi na e soki baleki ne balali ye azongi akei kolala émission eoleka na Cleboa original mbote mingi na Gradi Mouya Kolo Tiamaloba mbote mingi na yo mbote mingi na Shai Mukenge Shai oyo azan ndeko na biso mbote mingi na
bandeko nyonso obali na Congo mbote mingi na Ange Tassar TV officiel bolandaka chaîne wana po ezana makambo bien ezokisa makambo kitoko mbote mingi na bana nyonso ya Congo ya bato nyonso obalandaka Jerry Mukuna mputu de yalola de Bruxelles nzambe azana na yo bandeko nyonso oyo balandaki émission lelo tika nzambe apambola bino tika nzambe apambola Congo tozala ya kolamuka tolala te tozala makasi po mokonzi na biso aza déterminé ya ko bongola mboka na biso ekoma mboka oyo ya malamu mboka ya nkita mboka oyo batu babangaka yango tokutani mbala sima pona émission mususu ya na motema ya kufungwama oyo za toujours présenté par Ndekonomino Jerry Mukuna émission oyo elekaka na Allegra TV et eleka pe na Clébois original boya pe ko s'abonner mingi na Allegra TV Lucien Ngando vraiment Nzambe Azanabino Richard Benz Papi Chochamala na Pesibino Mbote mingi et on se retrouve prochainement pour la émission Mususu.